Quand les filles de s'abonner massivement à Coach Magali la star, chaîne Abisso Nabino fait ma base, on est ensemble. Les Labino fort. Vraiment, quand on a s'abonner à Coach Magali la star, chaîne Abisso Nabino, vraiment, on est ensemble. Les Labino fort qui tokos, bola ikiwana bonya tado. Zemi na lombango na pamboli bino na komo na nzambe ngai ndeko na bino na ye ko présenter bino ba kisi oyo ezo ya kosunga mabota ebele mama ozo koka kozwa zemi te oza ba kisi te ba mion ba fibon makile kima yo kozonga zo chauffer matrice et ben infection ya makasi nyonso wana iko nettoyer tozo teka partout toza pena ba bati pena ba papa bana pa mabota ba mai na bango za malamu te pona kotia mama zemi oyo ko ya ko botisa mama taka papa umela te na misala papa na mama bati ya pikili kezali to suki wate tozana bate ya kokonda oko perdre ba kilo na lombango toza pena ba gelil oye ko corriger ezolongola banduta ezolongola ba noir na nzoto ezosala tena yozala éclatant uniforme tozana ngo tozali pe moi mama musuna misala papa na mama bo moi seza polele makasi bagazi liboso tozosunga oyo eko komisa ngo mukie kitoko gu papa sepela to bongisa mabaya na biso na bonzambe to kombina ngo biloko na biso za 100% naturel au côté témoigner au limite. Dès que vous voyez là, j'ai des preuves à l'appui. En tout cas, j'ai souffert pour des problèmes de conception. J'ai pris des tisanes. Je suis allée voir plusieurs médecins. Ça ne marchait pas. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés. Les produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais... Quand les filles de s'abonner massivement à Coach Magali la star, chaîne Abisso Nabino fait ma base, on est ensemble. Les Labino fort. Vraiment, quand on a s'abonner à Coach Magali la star, chaîne Abisso Nabino, vraiment, on est ensemble. Les Labino fort. Bonjour fidèles abonnés de Coach Magali Lomama la star. Na pesi nombote si que zobi bisou na pesi ko les merci. Ninga bateli bisou na pesi Ofranel Mata et Maria Malumba ba bisou. Ebele bisou na Patrick Njoli. Ye moko Coach Magali Lomama la star. Yo yango yo. Moi ça me cousse ma bota ba miji lora biso numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous adore Tarabino Abisso. Merci à tout parce que Rabisso en tout cas bon ngai wabino Laura Louwele la patronne de la presse ngai yo naye en tout cas bino oui bande ko toi qui l'autre soit membre ya Aigle ye moko de Aigle lobby qui obeta martyr ye moko non et comme sabiso en tout cas comme sabiso ya bien beta ye moko ba wenge ba sala kele roté en tout cas ya o balusande wenge to ki pe moko nzambo ka jatini ngo bila abi o sengi permission pana ni yo obeta donc na kende ko nga mimi showbaz. Bonjour. Bonjour Laura. Boni. Bien. Bonne santé. Santé kitoko. En tout cas, il y a tout sur la actualité voilà. Tout sur la ramam oyo ya Aigle, n'enga boyi que ya lobi a balusande martyr. Okolo bani pona Aigle. Maman makambo pe komi ndenge na comprendre te na oyo bate na omona na oloba nini yo comparé na bana wenge yo comparé na wenge ata kutu balobi Aigle yango ata kutu balobi sopendeni o comparé na bana wenge esimba te afato banda na opesa mbote na ngana na Coach Magali Lomama la star babi yende makambu na pesi su viens nga ya Véron bobo na mwale mbatongo bokulaka ya yo lo sako yango apesi na vela titika son honorable babi yonde makambu na kati alemba mwale mbatongo esumbote na Christian Belangindu Jobene babi alata lemba tala balvaliza bilamba toko panza teke fali o comparé na wenge ata yo moko nanu Aigle ata yo moko ezala te o comparé na wenge na ndeni ta wenge beta wenge sa orchestre ba o répéter na dibaboma yo zaki wapi faut pesa sous no explication na avant beta na martyr que oloba ke o beta na martyr o kanga martyr pesa sous no explication ta wenge musique BCBG ta we bandaki na bandal et pesa sous no explication yo zaki wapi zaina ndaku ozaina ndako bo respectaba o ba supérieur na bino bino bo ba leki babi leki pendant ozwa bénédiction faut o banga na mukolo faut banga na mukolo
yo banga wenge te ata yo moko nano épouger martyr etengami après zongi suboy hein après to ki ngobila lobi yo senga permission pa est-ce que ndimi que yo beta hein ka yo mo batembe ka yo mo ka batembe na ebité ce qu'on a lobi boy et ça est un problème pour tout to ebi que fali mo la bondage ba vie na biso o ba kabola ki pendant 25 ans ba zongani susu. Et c'est les bisous pleusus, il y a un monde à bloc à la mission de Tozala, raté to binangote. Tu vas se retrouver que jour voilà les 30 juin derrière to binaki. Et ça dit guerre il y a quartier ou guerre il y a musique. Bon entre Wenge na Fali. Guerre route à quartier té. Parce que bana Wenge bango babando fanda na diba boma. Au moins avait na bango ezala na prince. Et na goudron. Et pas ba Fali. Avait na bango na prince, avait na bango na mukie. So avant so l'équipe oui mais makelele parce que so l'équipe au sauter mai après pas ba Fali bana wenge no ba bana ba papa au moins ba série wenge o beta ki kine bouger wenge ningse kin série 7 série 8 ba bina wenge série 9 ba kota ba bina wenge o bina wenge te atombola musapi mutu tout série 7 série 8 série 9 et bina wenge bana 2000 de babina wenge te wala sko wenge ke ndena ko sanini ko kabwana o comprendre pour na TV batu musuba koma o wangana ngazaka bebe bino zaka ba bebe bo mikolo makasi bo bina wenge o moni bino bo ebi wenge bo kota ba concert a wenge bo ebi wenge makasi po ela batu mususu ba bomba ba age na bango ba boyolo ba mamba wenge bakata age na mbeli oui ba boyolo ba mamba wenge po so ba lobi mamba wenge ba mona ba oneti mikolo te wenge eza série 7 eza série 8 eza série 9 o comprendre po to mona ba journaliste belé o ba mi benga ba ba mike o ngana mwa muke abina wenge ba boyolo ba actualité wenge po ba mona lokwa ba mikolo alors ba ye quand les filles s'abonnent massivement à Coach Magali la star chaîne Abisso na bino vraiment base on est ensemble to la bino fort vraiment quand na zonga libo s'abonner na Coach Magali la star chaîne Abisso na bino vraiment on est ensemble to la bino fort qui tokos bola ike wana bonya tado zemi na lombango na pamboli bino na komo na nzambe ngai ndeko na bino na ye kopresenter bino bakisi oyo ezoya kosunga mabota ebele mama ozokoka kozwa zemi te ozana bakisi te bamion bafibon makile kima yo kozonga ezo chauffer matrice eba infection ya makasi nyonso wana iko nettoyer tozoteka partout tozapena bati pena bapapa bana pa mabota bamai na bango za malamu te pona kotia mama zemi oyo koya kobotisa mama taka papa umela te na misala papa na mama bati ya pikili kezali to suki wana te tozana bate ya kokonda oko perdre ba kilo na lombango toza pena ba gelil oye ko corriger ezolongola banduta ezolongola ba noir na nzoto ezosala tena yo zala éclatant uniforme tozana ngo tozali pe moi mama musuna misala papa na mama bo moi seza polele makasi bagazi liboso tozosunga oyo eko komisa ngo mukie kitoko gu papa sepela to bongisa mabaya na biso na bonzambe to kombina ngo biloko na biso za 100% naturel au côté témoigner au Dès que vous voyez là, j'ai des preuves à l'appui. En tout cas, j'ai souffert pour des problèmes de conception. J'ai pris des tisanes. Je suis allée voir plusieurs médecins. Ça ne marchait pas. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. On comprendre yango baboya rasiko ko ba mamba wenge biso sko to to bulo basko makamba wenge poto bangelo te elo mo pete ezali biso ba mama ba koko na bango to sko ko panzela no wenge to pesa no explication ya wenge ndenge banda di baboma boka yango te wenge musique BCBG Didier Masela Blaise Boula Weranson JB Pane banda no 4 personnes. Comprendre après ba oh wana ba na sima yozo tchana nous na ale makaba yozo tchana nous Emelia non la master note un tout d'abord au moins Emelia a master note banda lo chilobi ngala côté la enokolias on comprendre il faut respecter mon colo Emelia kama note ata na voix boyo kokana abi ono ya endo sala na wenge
emeli ayosala na wenge album nyonso ya BCBG ntango ebanda emeli ana kati emeli ana kati ayemba na mololo yo nde banzembo lo bato bayoka yango te mpo apede yo banzembo lo bato bayoka yango te babaka apede nzembo lo bato bayoka yango te mobali oyo atenge mobali mpenza aza makasi na nzoto afandaka ayoka komona animisaka lokete baya na sens te. Donc falinda oloba mabe alors aloba mabe ko aloba mabe yo se comparer na bana wenge na ndeni on se comparer na bana wenge te et puis na bandalo ba okeke mawa parce que amwa na bandalo au moins ça aloba mamba wenge ça crée ça ka bana wenge ba okeke mawa po babini amwa bandalo so azali mwa bandalo te banya ba sale faux mais ba kebi cede apa ba garçon bandalo ba bi keba to respecter pour ça mwa bandalo mwa na so bandalo mais kotanga sukomba ba vie wana te ba mystique orchestre nini on a RDC awa oye panzana balobi à laquelle eleni to mona fil wana e bande ti na banda na lemba ti ba kota ba tabe ba uti ti ba kota ba kan kokolo kuna ko ba kota na biso mulongo ezaki dégâts événement wana eza événement du ciel voilà non na mon événement du ciel nanu na mona te dachuku ta félicita bi nga pe na musicien mais loko we nga pe na musicien na ko beta pe na martyr mais na ebite so na otondi sango na nzimite dachuku ta lekio na succès mais fali abi ofinango balolango afinango balolango martyr ngo wana ça martyr ba pimeli mutu yango na eza wana martyr ba pimeli mutu te martyr eza na betande tondisa nde sala makambo mpo tondima yo martyr eza nango wana ezelaka ye abeta nde atondisa nde asala nde plein nde wenge esalaki toyebi te soki ekoka mpo eya na bato mosusu bakota concert wana te bafuti ba 5000 francs na bango bakoti concert wana te mais balobela mpe na tv te normal nini oyo basalaki côté ya $100 ya nini oyo ya ekoma plein baplace ezalaki su te événement wenge ezalaki événement du ciel non esalama te bobisa so na kati ya Congo orchestre nini oyo biso toyebi esala ba 25 à 30 ans après bakabwana après bayozonga ngana na mona te c'est la toute première fois na mona wenge musique bakabona après 25 ans et puis Dieu merci eloko na sepela vraiment ata mutu mota kufi en tout cas vient na Blaise Boula paloba ki ngo donc nzamba a garder bango oui donc eloko onga na sepela kitoko po mutu mota kufi mutu bango nyonso bana même moral bango nyonso tout bana bonne santé est-ce que tolobi mabe lobi na vient na Blaise Boula est-ce que tolobi mabe to bango nyonso bonne santé kitoko makasi oyo ke comparer na bala wenge mais na ebite eza nini nango babi lolendo pe lekate lolendo so eleki comme ils sont mabe pona telki na bapesaki invitation ya Griffo nini akende ko se présenter Jean-Paul Gaultier mwana Kofi pe Gidison azalaki bagardacha itunanga bachaki na banini bache na 4e banc yoke fana ba mona bagardacha yoke fana ba mona bango Bakim Kardashian baina avion na bango avion na bango fallait pas à la jet privé ni dans la France non bango bayaki na jet privé na bango est-ce que nini ona basombaki oko sombango bange bakamo bange baba mais monsieur mutuni offense so pembe na ye toyebi ete vous comprendre l'olène de foot arrêté akenda obeta apozwa coupe akenda obeta so pe na mboka ni mais moi si mutazwaki ozomona babimi kitisa nzamba tombola aigle na ye na ngai ko sala so pe ndeni te na ye na nga ko chrétien te mais na ye ka kopesa conseil banga wana baba bokulaka basila te baba inzulukable wenge musique bon yo so no confirmer que wenge leki falu quoi wenge leki bandala oti lobi areva te omona eloko wana areva kutu te wenge musique BCBG
areva kutu te ba leader baza wana ozina ojibe leader ozina owera leader mpo bakabwana mais komba wenge ebunga te wera ti asali wenge na ye jibe mpe aki asali wenge na ye ocomprendre mais bafandisaka komba wenge eloko biso tosepela yango wana yo wana orchestre te yo wana groupe de compagnement yo wana orchestre te komba orchestre nezala ni biso toyebi na biso ozala na orchestre te ozala groupe d'accompagnement ozomona en tout cas fali yo moko ozoyoka ndenge mimisa azopupola awa nga na ye naza ni pour ni contre nga nazolobaka mabosolo nga nde nalobaka ngai wa bino loka lobe naloba kaka bosolo nini bosolo nga nalobaka te en tout cas mimisi nalobi concert ya fali epoeta plein oyebi nalobi plein wana azoloba ye moto aolobaka ebeta plein mais public elobi te bawario batomboki bawario batomboki mpo ye aolobaka aosa plein na ndeni kaka munoko moto eloba mais ça plein bandima yo stade de martyr eza nango wana bapetisi yo te bakangi yo te papa tokokende tosa mulongo ata ti victoire tosaka mulongo biso toaka bata mulongo to tosalaki na wenge musika BCBG tosaka mulongo ando pe pa fali yo po zala oyo soutenir fali non yo soutenir na journaliste c'est bon na boy non soutenir biso to apona bango ti mpona mona ko kotela mingi wenge te na kotela mingi wenge te totalaka babiloko wenge sala wenge ntango ebeta miziki wenge ntango baobeta miziki fali azali na palais fali azali na palais namoni elombo ekamusanga fali namoni namoni ni mona poto okumba mutuka oyemba banzemba wenge c'est ce qu'on dit akro bakomi baproblème oyo kolanda bamisien te ye ayembi nzembo wana ye nango nzembo ti akoyemba ne nzembo ya problème te akoyemba ne nzembo bala wenge mpe bayemba nzembo afali bayemba yango ye nango nzembo ya problème te mais atika nde wana baa bavie na yo aigle wana baa bavie na yo respect mpo ezala tomo mpe Blaise Bula asali émission moko alobi no oyo aza na problème ya fali te fali aza jeune frère mo bango balingaka mingi mais baocomprendre te nde fali azokotaka liboko kuna oyo baka tourne martyr azokotisa liboko akokotisa vice neti na martyr atourne martyr akokotourne martyr te ata maître Gimsa ye akokotourne martyr te nayebi soki événement ya wenge wana ezalaki événement du ciel salamate salamable événement ne salamable obikela baquartier bato baatu te na bapalais bato baatu te oki na bateabikine ezalaki loka kine ninganaki oyoka nzembo bomo bayemba te kine bouge babouge mpe kina solo babouge mpe kina solo ate mosiko bamisike ekomi ndeni linga bato bakumisa yo linga bato balinga yo yo moko komilinga nanu te tandis que public na elobi te otondisa marti toboyi te tondisa marti biso bajournaliste toya en tout cas ndona nanga aloba lisusu apartir ya nani susu à propos ya Kissinger alobi azongi su na epe héritier aza problème ya héritier tene comme quoi kazonga côté mosusu asalaka kesu pa kofi bon en fait copie ya Kissinger eza ndeni bon omoni makambo ya Kissinger omoni Kissinger awata na problème ya Kissinger te omoni siko eloko oyo ezosala eza bato awata bafani na ye nde baokomela Kissinger bamessage ya mabe baofinga Kissinger sa mama na ye sa makola mama na ye mais babosani ke Kissinger abundi mpe na orchestre awata ocomprendre totalaka mabe mutu te totalaka mpe bolama mutu ozomona totala pe bolamo to boyina biso te nde bato baloba Kissinger na mabe mais nga non nazwa na ngai mabe te olanda non nazwa na ngai mabe te ela bato mosusu bafinga bato ofingi mutu no okutana ye te no bosola na ye te mais ngai nakoloba mabe ya Kissinger te mpo ngai nakokutana Kissinger te no tosola na Kissinger te noloba mabe na ye te ela bato ebele baleka na TV baloba mabe ya bato ela mutu mo bokuta otanga komoleta mutu tout munene babengana na la zamba atanga komba coach ayebi yo te ozwaka mpe énergie na yo ozwi mpe na bamega na yo otie mpe internet ofingaka mutu mo ayebi yo te aokipe yo te biso moku tokipe yo te me na flashe oka na baiketo ye makolo ya na nzela mosala ebandi takos
En tout cas, bandeko balandi ya coach Magali Loma Malastar to moni kande journaliste azo pas zo pupola kaka zo pupazo ya sil boso na ko pupola. So que c'est genre azongi na la team ya wata ou bengani kaka na ami longola na boutique nga bon. Bon, omoni ndenga yebeli wata azala motema olimbisa. Wata azala motema olimbisa wata limbisa Chris Njora. To boy na biso te mabeza la rameta la bolamu na Chris Njora bundi ba jaloux ba li Chris Njora kende États-Unis te ba profiter ne loko wana mais les qui ne peut loko grave te o bino bozongo grave Voilà. Bana la team bozongo grave pour comme Chris Njora na ko comprendre te mokilo to vivre na motema mabe tinde Chris Njora ndo c'est la wata ba marketing Chris Njora porte-parole, on parle, tout na kata la team bandon sepelate. On comprendre? Mitema batuso le fongola ngo tali. Ma beme, yo non senga la 20 Njora. Non senga na o le loso zongi, na ebike na o suspension. Suspension et les canons partout. Comprendre? Mais le loso zongi na la team, zala maye les ale kenge. Mai na yo, quand on mela, telema na ngo, bière na yo, telema ko tikate. Toyo monake na la team wata bat balingaka ote a part wata ko bat balingaka ote et là on est dans grave o ezaki wana o bana la team ando tindo la o ba message ba otindo ba message ba ofinga o moteke balingaka ote Mais pas le bien mabé quand même tout maman parce que tout zonga na mamango. Mamango parce que le bien mabé pona ya ko chrétien oui raison parce que wata bimeli kuna donc jamais ko chrétien. Na lobi a chrétien te alo ba bien bon la kisanga vidéo oyo bino bolobi kenga la fingi président Weranson bon la kisanga vidéo oyo atanga ba papier a commis ba combat zo tang oh et puis ça na lobi o wenge c'est mabanga wenge mabanga wenge idéologie no mabanga boye bien ngote wenge mabanga tolia wana oui balia wana mabanga ozomona bakoza contrat test il y a 2 millions de dollars mais mabanga na bomte sala kuteleka na mbongo wana ba pesi bango ya contrat wenge mutu babimisa idéologie mabanga comprendre. En tout cas, bandeko ya coach Magali Loma bo s'abonner moi message moi nini et ça la bien moi ba commentaire bo liker ba vidéo donc ça la peine plaisir il y a trop. En tout cas baby héritier à lobby Chris Njora na nini groupe Nel Souté. Yusko ko loba nyoko senga nini héritier. Bon pour na ngate mo limbisa. Wata lobaki yango te ke Chris Njora na orchestre nga te. Wata lobaka ke olobi mabe ozomona ba pese suspension sko bato ba osemisa eza ba fana wata ya la team wata bango ba osemisa balinga Chris Njora te elo ni o Chris Njora lobaki wana Chris Njora lobi ke bobi misela ngai bozong sa film ona onga na finga président Weranson ngalo ko finga président Weranson te ngalo ko finga ete ezaka ba analyse ne to lobaki to lobi mais ngalo ko finga ete ozomona bana la team de ba komisi likambo boy mais pona ngana ebike wata na motemo waza ko ya malamu azana problème na Chris Njora te Chris Njora pa lobaki botika wata zaye wata zaye botika ina wata po biloko Chris Njora sala biloko ko sala ngote hein pour toujours on a nizia na biso ninge zalaki bonabi okopesa conseil nini na Fali nenga zo sala wenge nenga zo répondre baba wenge okopesa conseil nini. Bon conseil quand on pesa aigle on a baba vie na o comprendre hein so to bito tcha na se ezaki to loba to bondela yo to bika ke non wala baba vie na au moins respect fo ezala ozomona hein o respect fo ezala wala baba vie na yo pe ba vie no ya bandala hein tala degré hein aigle nana minga loba te conseil kana pesio chana se wana baba vie na yo ya bandal ba vie no tango yo ko manquer ba on respecter nandeni nandena yebelo aigle yo ko manquer ba on respecter wana baba vie na yo conseil ngana pisoka yango. Voilà bon conseil nyoko ça s'appelle ba kulutu na biso bana wenge 4x4 bana wenge bali boke moko tata bo moko mama bo moko conseil na pesa bango esengo na ezaka ponde bazongani po bakoka bwana so jamais bazongani ki bato ki peke bakoma luka ono bakabwana pe te bakabwana su te basi bakoli wana ezaki kala ba nde baza boye bakabwana su te na pesi président
producteur Amadou Djabir, en tout cas vraiment félicitations na eloko oyo salaki. Vous comprenez ba coup de chapeau, ba fleur épelée. Producteur Amadou Djabir, babi talaka yo eloko sali, salama jamais. Salama jamais. Kozong sabango 25 ans. Salamate il banga toujours hein. Conseil quand la PC en wana bon to comme nous na fait émission to silisi la PC ka bato balanda biso balinga biso bo s'abonner bo liker bo tcha ba cœur ka attendez ala ka biso to ya ka pona ote ya bino to ya masola kitoko o sepelisa bino na PC mbote na Christian Belangindu Jobene na PC ba mbote na PC velanga bobo ya Véran na peso bambote mo alemba tango respect na peso vient na sambale la peso mbote merci na batutu bozaki wana ebele bokotaki botondaki botaki ba jamais bofutaki ba vidéo na bino esalaka kitoko bokomonte mingi botaka ba commentaire botikaka ba kombo poto bwaka bino ça rappelle lengi po bino bolingaka coach Magaï Lomama la star et moi ça mukusa botaba tala bambinga yo monde yo zala la patronne de la presse est votre humble servante na sala musala obino botinaka sino bino te ngada la tikala mampo ko finga na tikala bango meme na yaka kolbara mamboso to zaki to pa quand les filles vont s'abonner massivement à Coach Magaï la star chaîne biso na bino vraiment base on est ensemble to la bino fort vraiment quand na zonga libo s'abonner à Coach Magaï la star chaîne biso na bino vraiment on est ensemble to la bino fort qui tokos bola ikiwana bonyata do zemi na lombango na pamboli bino na komo na nzambe ngai ndeko na bino na ye kopresenter bino bakisi oyo ezoya kosunga mabota ebele mama ozokoka kozwa zemi te oza na bakisi te bamion bafibon makile kima yo kozonga ezo chauffer matrice ebe infection ya makasi nyonso wana ikonettoyer tozoteka partout toza pe na bati pe na bapapa bana pa mabota bamai na bango za malamu te pona kotia mama zemi oyo koya kobotisa mama taka papa umela te na misala papa na mama bati ya pikiliki ezali tosuki wana te toza na bate ya kokonda oko perdre ba kilo na lombango toza pe na ba gelile oye ko corriger ezolongola banduta ezolongola ba noir na nzoto ezosala tena yo zala éclatant uniforme toza nango tozali pe moi mama musuna misala papa na mama bo moi seza polele makasi bagazi liboso tozo sunga oyo eko komisango mukie kitoko gu papa sepela to bongisa mabaya na biso na bonzambe to kombina ngo biloko na biso za 100% naturel au côté témoigner au Dès que vous voyez là, j'ai des preuves à l'appui. En tout cas, j'ai souffert pour des problèmes de conception. J'ai pris des tisanes. Je suis allée voir plusieurs médecins. Ça ne marchait pas. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés. Les produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais... Quand les filles vont s'abonner massivement à Coach Magaï la star chaîne biso na bino vraiment base on est ensemble to la bino fort vraiment quand na zonga libo s'abonner à Coach Magaï la star chaîne biso na bino vraiment on est ensemble to la bino fort qui tokos bola ikiwana bonyata